Yende vrai irresponsable. Tala makambona ndenge zolande. Bomoni te il y a pas longtemps ba bimisi ba image mwana na ye moi c'est abali c'est nani voyou escroc. Ye tina 4e génération. Soki a fouti masumu ya batuana te. O ya bomisa kitango azaki rebelle. Soki a sengi pardon te. Akozala kaka animé ndenge na bokomoni kaka ti avant kufa ya kokufa nokite akozilana ti akokoma na Lazare wana. Tango akomi na Lazare kopitala bato maboma bako traiter ko simba te ti akosenga pardon. Nini nani yango alobi na yo ke soki na invité collègue na ngai na ndaku na lingi makango ye amitali bien age azanango atali age yangoya likamuni yango sala ngoya pinda malongo ngoya ko bengele na ndako boye bisanga na vérité amitala nanu bien na mona lokwa zo délirer hein il délire. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ngoya au lit vous dans la chambre chez ngoya? Non, collègue de travail de service, je peux bien vous inviter chez moi. Oui bien balbo moi c'est invité nous connaissons. On se regarde maintenant, papa. Ben oui, nous connaissons. Tambwe mwamba wana na bato baza koloba. Balobi na bureau na ye effigie ya chef de l'État ezalité. Ya Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Alors nga naza ko senga na l'État bakende kotala si réellement eza solo. Parce que l'État za ko freiner aux autres traîner. Confinement aussi là. Nga na komema bato ata 60. To kei to buki porte to memi photo to tina makasi comme ça ya ukanga biso. Tu as photo ya président là pour yende ngazawana peut-être atana ba rêve azokanisa même pas Kabila azokanisa que président ezarana peut-être Mobutu pour abanda kala azam le mutalelote abanda kala na Mobutu alele bambongo yibi asaliseli makamunyoso ayeko kota na Kabila azam mutalelote papa aza pépé bana msongana comme mamie aza pépé c'est un pépé donc yazana na ba rêve wana mais nazo ba il faut kitana se makolono kitasikoyo fa tinda azam okonzi ko na yo. C'est Fathi qui est le président de la République. Tu dois du respect à Fathi, tu dois du respect à Fathi, tu dois du respect à Fathi. Moi, si Congo a comme une valeur. Parce que longtemps, parce que quand on a un bateau, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e bureau, bango, biso bana 60, to comme victime, to za génération sacrifiée na batato. Tant que babimisa serré 6 bana 60, ça biso bana 60. Ba permettre ki bango moi na nyonso na 13 ans ba bali ba sakana na basi ba pédophile bato bango kutu so to beto porter sous plainte yé pas aux parmi batwana parce que bis na valeur na bango na 13 ans ba bimisaka loyer pas avec na kata makambwana que moi na moi c'est à 13 ans ba bengi maman bango ba profiter ba violer ba juge basi wana ba ti bango 2e 3e 4e 5e ba botisi biso bana ba tata wana o génération na yi ba botisi biso bana tout ça. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Bonjour mesdames et messieurs, balobi mois de mai, il y a bon mois, il y a mon salade, mois de travail, bonne fête de travail na batonyon surtout basalaka, bonne fête na bino pe bolinga kolanda biso na mosala to pe sarabino na ngonga nyonso. Toko ebela kasi mokolo lelo ma etali bongo actualité été kaka ya mboka. Nde to lebela ka mokolo tout actualité ya mboka. Merci de vous faire toujours confiance, vous allez avoir un scotché branché to so la hana bido. Merci de Lionel Maweja, ndengo zali toujours kopesa bande ko ba image ya kitoko ko balantaka biso. Alors boyebi ke masolo ya mboka toko ebela penza ma etali mosala pa ya basi yango to yambi pona bino pe moko ya ba mama ya monene na mboka na biso mama Dorcas nde to kosula na ye to kosula pe ma eleki kuna na Sénat oyo balobi le président ya Sénat Tambo Mwamba oyo a minimisé mwana mwasi. Alors maman Dorcas pe lokola azali maman azali mwasi ya mayele mwasi ya banya ya motuya nde to lebito sula na ye. Alors bande ko balandi maman Dorcas déjà nga la pesi mbote na yo. Bonne fête de travail aussi. Merci et mbote na ba oni so ba otala biso bonne fête de travail pour na ba oyo bazali na grâce ya kozala na musala et puis on ba mususu nzamba sala mikoleza ko ya bazo musala pour biso to sepela. Mais bonjour en tout cas à tout le monde. Alors maman Dorcas pour la paraphraser sujet du jour na biso musala ezali ntanto baka le travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Musala ezali eloko to ko sala momoni eza biblique hein. Nzamba lobaki na Adam na Eve tango ba bukaki mibeko tango basalaki lisumu na ba punition nzamba pesaki bango lobi na bango ke
sikoyo pona bino kolia obanda kosala musala bokolia na motoki na bino donc ezali musala oke musala papa oke musala mama oke musala bana pe soki baza na musala pona koya kolesa ndako kofuta ba classe pona ko subvenir na ba besoin nyonso za na mboka musala ezali eloko moko très important oyo esalaka ke mboka ezala développer po soki na kati na musala boza kosala na ba usine boza na ba usine na mboka na bino na kati ya usine wana bato bakozwa misala bakoyeba pe kolesa bandako na bango donc ezali eloko moko ezali biblique et puis oyo biso nyonso tosengeli tozala nango mpo mboka ekende liboso. Merci beaucoup. En parlant de Monsala, ils allaient le Kamotouya. En parlant de Monsala, ils allaient le Kamotouya. Tout le monde y paie. Et belé, il y a des mamans congolaises. Belé, il y a des femmes congolaises. Ils allaient vraiment des femmes entrepreneurs. Ils allaient des femmes sociales. Ils allaient des femmes. Ils allaient bongo ko sala paie mon sous bilanga. Tu peux si bango nyon. Surtout bango bango liboke ambende. Tu barana lingala. Te féliciter. Bastien surtout ba yoka en tout cas na mboka na biso. Kuna na Sénat. Maman Bijou. Oazali sénatrice azui maloba pona kotuna kaka motuna et pas ya président ndenge basala ki mosala apesa ye apesa éclaircissement ya misala nyonso salamaki kuna na kati ya assemblée boni ye ole apesa mo yano ye aniki lingala abimisi ndenge to ba maizalaki na kuku abimisi on a poisa pe ya lobby sengeli za la médiatiser pour batutu bayeba ezali likambo ya soni o ya lobby que non maman Bijou wana sénatrice azali na parti ya AFDCA azalaki bongo kolanda ye pona koluka ko komisa soki ye makangu pour que ça la faveur akoma soki questeur je crois mais siko to ebité est-ce que likanisi wana eloko ya sekele o bozalaki bino mibale o bimisango na poisa ko humilier mwana mwasi pe plénière ekanala ki mbala moko uzali mama oyo lelo oyo RDC mo mpati pesa ka openza litoi ba pesa ko penza litoi na maemo oyo memelaka population penza likambo wana okoluba nini na epesinga kanda epesinga kanda surtout venant de nani de Tambwe Mwamba o bomona moi je pense que place à Tambwe Mwamba ezana Lazare au moins bisika ndemo na nsema kei Tambwe Mwamba penda muta bongi na Lazare et puis ne bisabino pourquoi Tambwe Mwamba a bongi na Lazare na ba chaîne mususu il y a pas longtemps il y a même pas un mois na lobaki yango ngabi Tambwe Mwamba wana azali animé na ba esprit ya bato ya bomaki tango azaka na rébellion na bato avion nyonso oyo ya tindaka ba boma commandant Yembe na copilote azaki leki ya bibi moi c'est commandant Mukandila leki ne atiki bana Yembe atikaki bana na mwasi na ba copilote na mécanicien de bord na bato nyonso bazaki na kati avion wana aussi longtemps ye makila bato wana asali repentance c'était peut-être repentance asali ma sengi pardon boye public était et aussi la télé kamboana makila bato wana bandaka ko tungisa ye akosa suli kama malonga ta lo bali kama malonga te botala il y a pas longtemps akende ko bana président président zaki na droite akosala boye na boye nzoka yemo comme tazaki na mbeba bisi président irresponsable yende vrai irresponsable tala makambo na ndenge zolande bomoni te il y a pas longtemps babimisi ba image mwana na ye ya mwasi abali sie na ni voyou escroc ye tina 4e génération soki a futi masumu ya bato wana te oyo ya bomisa kitango azaki rebelle soki a sengi pardon te akozala kaka animé ndenge na bokomoni kaka ti avant kufa ye akokufa noki te akozilana ti akokoma na Lazare wana tango akomi na Lazare kopitala bato maboma bakotraite ekosimba te ti akosenga pardon. Revenons maintenant na likambo Tambwe Mwamba wana Tambwe Mwamba wana ayokaka te si tant moko elekaka wa afingaka ba journaliste ba mendiant ye wana afingi ba journaliste mendiant sikoyo mbongo basengi mendiant mbongo nayo mbongo sikoyo batuni ye maman Ngoya Kitenge atuni akomaki lettre alobi papa olakisa biso mbongo oyo ozwaki 4,500,000 pona ko réflexionner Sénat ba mbongo ba travaux wana et puis marché wana au salaka de gré à gré le bana biso pourquoi au salaka ndenge wana likambo zaki simple te mais comme aza animé na ba esprit ya batu nyonso ya boma wana akoloba sulu kama normal te tata wana akomi biloba abanda sikoyo moninga mwasi lokola biso yango nga naza kosenga na oyo nyonso azali mwasi na Congo ayebi ke tozali basi likambo ekoleka boye te tata wana soki atelemi asengi biso pardon te ekosila te tata wana banda koloba makambo bilobela lokola soki nini nani yango alobi na yo ke soki na invité collègue na ngai na ndaku na lingie makango ye amitali bien age aza nango atali age ya Ngoya likambo nini yango osala Ngoya pinda malongo Ngoya kobengele na ndaku boyebisanga na vérité amitala nanu bien namoni lokola azo délirer
il délire. Qu'est-ce que vous pouvez faire en Ngoya au lit, vous, dans la chambre chez Ngoya? Non. Collègues de travail, de service, je peux bien vous inviter chez moi. Oui, bien, moi, c'est invité. Nous nous connaissons. On se regarde maintenant, papa. Mais oui, nous nous connaissons. C'est la première fois. Tato yo makambo sali, ya on a na ba sénatrice, na ko senga na ba député. Ce qui te fandi suit, et ça le quoi la fini biso banduma tondimia on te bindi yo, aux a raison. Mais il faut que ça finisse cette histoire. OK, donc tanda moi si boy, que moi ça immoral. Moi ça la zobenganga pour na commissaire Kester, tout ça. Oh papa. Na ko sengo faveur. Na lobi bon hier na ndako peut-être na salle lui aurait pas na servir yo ndingo ngi champagne na pesio et puis c'est bon ça finit là. Qui te dit que madame Ngoya linga ko lingo makango? Vous êtes un sorcier. Vous pensez que vous êtes encore ce que vous étiez. Mais non papa, vous avez quel âge maintenant? Non. Elle vous a invité peut-être à Mounio débrouiller na ba veste au kangi ndengi au moins na ba réseaux sociaux modèle au kangi veste. Abi non muto ya na ndako na solo na calmement na ebise tambwe mwamba boyete tala ba veste ko molata tala bilamba yango za muto akoko la kiso ndenga olata ezati azana besoin aucun pas imokoté je vous l'ai dit. Donc biso ba maman en commençant par moi na koluka ba maman nyonso oyo balingi to sala par groupe 19 au lieu à 20 pour babi 20 personnes de mindondo. Dans le cas 19, tu as le groupe à 19. Donc, Olanda Tatawana, il faut senga pardon. Ce qui sengi pardon, alors, ce qui te tiki ndengana, tu fandika tranquille. Ça les lettres de démission. Ce qui te fandi, nan kutu démission, tu pardon nan. Avant de commencer la démission, il faut nous pardon parce qu'à sakani pe mingi. À sakani na journaliste, à sakani na fachi, à sakani rapé mon konzambo ka senga ka leur moko kona na dio mindongala. Président a sengi pour mon kozalaka très kitoko-te. Yango nazo senga il faut te me mettre la alors ba kutu ke non ndenge za boye ba lekisa ba sala attention to mindanga na soka lekina ba école ya ba lycée wana ezali wana ta kutu ya azali papa ya bana ebele ba yoka bongo vraiment ye ngana za ko kende pa moninga nanga ayibi makambo na zoloba pe à son âme Maggie Polesha na Ofida na ba année 82 83 ma copine. Aujourd'hui, le loisir Kokufa, Nazaro Kendekuna, c'est un pédophile ce monsieur-là. Il est mort pour Nazaro Lingolobati, il est mort contre un pédophile. Et puis, Makila a battu à Bomi, on a esprit, on a maman, na Kati Nanzoto Naye, Makila a moutou Bomi, papa. Oh, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on a battu cet avion. Ah, bon, dans cet avion, c'était pas un jouet ou bien des jouets là-dedans. C'était un pilote qui était commandant à MB Justin, c'était le copilote, le mécanicien de bord, il y avait des passagers, des officiers, des enfants. Les lots, veuf basé belé orphelin basé belé et on fait tranquille yango on a bana nozo que no balisa bango ko na ba voyou et ko zala kaka ndenge wana aussi longtemps au sengi pardon te papa sikoyo ngai moko na koti makambango na ba maman oko senga pardon yoko ko saka na biso ndenge wana te akoko saka na ba maman boyite maman akotele mape obinga na zo kanisa tango na kotala ngo okanisa mon ndenge to mesala kotala na ba YouTube to bana na kotala ngo mo mukedi le numéro s'il te plaît to menga na kotala ngo en tout cas. Collègue Ngoya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures.
les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous Zangissa. n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le président. Parce qu'il ne faut pas... On dirait tout ça na YouTube ndenge ba balantaka ba biloko musu boye bato bango bakende na fête na nganda babandi obunda na nganda sikoyo bozo swana mobile sikoyo azoloba moyena lobezati nakozilaka na mona mama ngoya nakomona ye tokoluka ba mama nyonso mususu baza partante poto kende po sinon te mutu bolanga bota akoma président yeyo mais heureusement pe nzamba zali Félix likambo ekozwa ete mutu ba préparaki yo o ba lobaki na batu bo voter exprès bino batu batindaki bino bo voter mutu wana lelo bo moni ndenge nini bo moni mabe ya mboka na biso ndenge za kokende mboka na biso po décoller makamba modèle on a fait sila yo koko voter de ton propre gré te baati azalaki wana na ye pourquoi bozoki baati te allez boki kozwaye pourquoi batindaki bino ba forçaki bino pona mutu modèle c'est comment dirais-je po ya lobike maman Bijou Ngoya azali immoral. C'est vous, monsieur, qui êtes immoral. Il faut vraiment demander pardon en commençant par Maman Ngoya et toutes les femmes. Parce que c'est à nous que vous avez dit ça. Azola, c'est pour que la sénatrice Nyon Soya Zawana Basinaye, ceux qui m'ont invité, donc ceux qui ont l'inga qui a Rokendenaye, donc la sénatrice va inviter, la députée va inviter, au niveau de l'accès, Boula. Tout ça va BD. Biso basi nyonso akishasa to ba BD to fandi wana po bino bo invitera biso to kende pa na bino bozo rabiso avant zo musala. Ce n'est pas comme ça papa, c'est la méritocratie hein. Tangu Ngoya zaka sénatrice yo zalaki sénateur yo. Ozali sénateur na ba classe no ko tanga kuna na Burundi alors que yo to sali ba Alain venant. Alors que ba Burundi bazo tanga na Kishasa, yo zo kendo tanga na Burundi. C'est comme vraiment quand quelque chose de bon sortira de dans cette école là, dans cette université, yango makamtozo mona lelo alingaki Ami Monissa, alingosa lokola botala oui tambwe mwamba. Mais pourtant c'est rien. Et loko moko na kati za wana te. Lelo to bandu monango. Ya kanti ba sakana na fati pamba, mulu mantambwa. Okendo bana fati o bwena boyo okendo baba bêtise tout ça. Okendo ko koti za pena nini ke fallait fati ayebiti asala kola la ayebi mingi, ma yebi ne loko te. Ndenga za wana. To ko sa analyse nini Maman Dorcas. Tango lobaki ba propos wana. Et après, tout le monde ngai na place ya Maman Ngoya wana lokuta na lingana tele makamba lembe batu baibiti mbata ne longi. C'est vrai ça. Comme ça, nangana sala bongo mbata devant tout le monde comme ça ngane tolo bana bien makambo ya ba respect on ngoko sila. Il fallait ka sala semblant lo ba acha lo kwa cha musapaki ne lo bako a pousa ni mbata total yeso ka linga résister les sous. Moi c'est quoi analyse ndoko sala lelo yo mwana mboka Alexis Tamwamba tanga lobelaki mokonza mboka ba propos ba topé ba sepelaki na yango te biso to sepelaki na yango te ko constitutionnel katelikam ba ko kendina madame Janine Babunda présidente assemblée nationale ba ke kuna na nsele ko kuta na président ko bimana ba bimaki to ke mongonga Tamwamba te même le lendemain à l'obité to kikaka madame Janine Babunda mtalobaki analyse ndoko sala wana na lingina bandana ko loba boye tambwe mwamba wana na bato baza ko loba balobi na bureau na ye effigie à chef de l'État ezalité ya Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Alors on a naza ko senga na l'État ba kende ko tala si réellement ça solo parce que l'État za ko freiner aux autres traîner confinement aussi là ngana ko mema bato ata 60 to kei to buki porte to memi photo to tina makasi comme ça ya ukanga biso to ko tia photo ya président là pour yende ngaza wana peut-être ça na ba rêve azokanisa même pas Kabila azokanisa que président ezarana peut-être Mobutu wa bandaka là azam le mutalelo te abandaka la na Mobutu alele bambongo yibi asaliseli makambo nyonso ayeko kota na Kabila azam mutalelo te papa aza pépé bana msongana comme mami aza pépé c'est un pépé donc yazana na ba rêve wana mais nazo ba il faut kitana se makolono kitasikoyo fa chinda azam okonzi ko na yo. C'est Fachi qui est le président de la République. Tu dois du respect à Fachi, tu dois du respect à Fachi, tu dois du respect à Fachi. Alors, il faut na bureau na yo
photo ya président actuel ezala na bureau na yo mutu ya ndenge wana akoki kozala normal et puis bato ebele batelemelaki bato ebele balobaki la voix du peuple c'est la voix de Dieu vox populi vox dei ntango balobi ale babwakele baonde négative yango ozomona tata nazokoma makaka boye asilisi nanu te ya solo mpenza mama Dorcas adi yo olobaki likambo eluki mwasi kokisama na soni okotika yango boye te lokozali mwasi mpenza ya bwanya obengi biso lebozali na un mot ya koloba kasi mikolo mpe tokomona makambo mpe komo kosala makala ba réseaux sociaux soki likambo eleki songolo kaka réseaux sociaux kuna yindi mais ti sikoyo tokomona ta sénatrice mon côté a publié sénatrice mon côté a bwakimbela bakobanga ke bakozala peut-être lobi na conflit na tambo mambo azali présent na bango depuis le lot naza ko lancer appel na bango baluka bisika tokutana cadre moko tokutana sinon c'est on dit que bazali nommé parce que oza nommé te oza compétente ba voter yo oza sûr de toi okoloba jamais tato ako sakana biso te bol tele mabino nyonso tokende to sukisa papa yo asenga biso pardon puisque longtemps ngasi nazako lo bango nazako ba ke basi na politique ba décevaka ba congolais yango ba votera biso te mais na lobaka ke moi c'est actuel aza moi so ya binzambe moi so ya mi pesa kilo moi so aza ko valoriser basi moi si congolaise actuelle alors to lingate to ndimate et salama et comme ke ya solo basi yango to changer te alors to zali na droit ya ko telema to lukana biso nyonso na cadre moko to sala ndeni to ko sala papa wana Pepe faut changer makambo wana lobi pas comme ça basi biso basi ya moya lelo femme congolaise femme chrétienne femme oyo azo banga nzambe oyo ebi nzambe okondo sala biso boye o bengisa kinga na ndako to mela champagne to zwa mbongo ngana yek boye na boye monsieur non pas ça et puis faut longola na mutuno méthode archaïque so yekuna biso ko tanga na Bujumbura ba ibisa OK moi c'est ce qu'on invité à lingi okaka. Je pense qu'il faut changer. Na quoi inviter yo collègue nanga service viens chez moi na sali un petit repas tout ça. Qui te dit que tant ngoya nanda kune alinga ozala yemoko? Qui te dit ça? Hein? Ndenge nyo devina que nanda kwa na zaki yemoko. Non, so na bengi so nanda kunanga seke nebi ke batu bazali, il faut kende kuna po mona batu bazali ki non. Non, ba intention no pesi papa longola ba ide wana. Tozana Congo ya kalate oyo ozalaki 3e république o mibali ba ko sakana basi yangote. C'est que moi si Congo a combien de valeur parce que longtemps basakana na miso bateau 2e 3e 4e 5e 6e bureau bango biso bana 60 to comme victime toza génération sacrifiée na batato tant ba bimisaki série 6 bana 60 ezali biso bana 60 ba permetaki bango mwana nyonso na 13 ans ba bali basakana na basi ba pédophile bateau bango ko tout to beto porter sous plainte yé par aux la parmi batwana parce que bis na valeur na bango na 13 ans babimisaka loyer pas na kati makambo wana que mwana mwasi à 13 ans babengi maman bango ba profiter ba violer ba juge basi wana bati bango 2e 3e 4e 5e ba botisi biso bana batata wana o génération na yi ba botisi biso bana tout ça tango sikoyo makambo Mobutu eke 2e république ekei bango ba mpierre longo bazako yiba bazaki na impunité tango ekei mbongo esili bako entretenir biso ndenge nini soko zolaki musoza ofutela ndako okofutela wana ozofutela wana soko bazaki na chance basombeli bango ndako mais bango maboko banketo bazaki nango wana basi ebele batelengani batikali na bana ndio mona bana ba shego tango balobaka ke ba shego ba uta na ba église tout ça non eza église batata oyo tango ba abandonner biso bana 60 ba juge biso bana meke ba pédophile bango bana 60 nde ba bimisi série 6 ba sakani na biso tango Mobutu akei allez bango pe siko yo mbongo ba yiba susu wapi makambe bando changer ba pauvre ba tiki biso moya kufuta ndako ezate bano to botaki na bango bana batelengani toza suna mbongo te de bano ba shege ba botama bana wana ba uta kuna na batato il faut que porter bango plainte donc yazo quand ça zo vivre quand na ba monde wana papa non la chose a changé ce n'est plus ça papa il faut asenga pardon na osenga na ba sénatrice na ba député to senga pardon sinon te muto a classer bino penza comme il faut toujours une raison. To bola que vous n'êtes pas cette femme là. Analyse par rapport à l'événement wana. Sénatrice asengi na président et ensemble et ya Sénat après ça ba réponse. Ala ki sa mosolo ba bongisa ki hémicycle ne ba bongisa ki Sénat. Olé après ça détail ya réponse ya mosolo salamaki na ba mabutu. O ya après ça ki elle a ki penza réponse té. To ko analyse nini par rapport ya wana. Question réponse yété. Et yende ba insulte soki pe to ko de 1 bango tango basengaki makambo ya basession wana tango bafungolaki parlement bakende bakutana ezalaki kaka mpona makambo ya état d'urgence
modèle on a moni bango lobi bafandi na comprendre écoute tout bango baki ofanda kuna ba se réunir ndenge nini alors que zaika ba solo la ka likambo moko na mutu makasi ne nzambe alingo la kiseke nzelo yo zolanda yango te to sa mokonzi azala lokola tata na yo Félix wana azala kwa tata no malgré za papi na ye mais accepte que c'est lui le président alobi boye yo okamati osali ndenge mususu ofungoli kutu session obandi bilobela yo moko ndenge wana ndenge zalaka sikoyo yo okamati okomi lokola ye wana olobi pona nini po ozaki na likamba malonga te ya koloba wana donc ozaki animé na mauvais esprit mauvaise intention yango moni ekeboyi ndenge boza na kati wana voilà donc ce qui na kati wana to mekampe ko sana lito baki moi magui ezali moi mafia nde yango amoni ke moya ko dévoiler yango ya liti et ko salir yango abeti moi gauche wana kasi yango te pona nini parce que moi maman Ngoya likambo atuniye eza likambo ko bimise poisa o yekutu na kanisa sila bossa na kako comme président je suis sûr que autorité morale na bango nani petit fils na Kabila a olongolé petit fils né à kolongola ye pourquoi parce que akeko ça soni mutandengo nde bango bota président mutaboyo ko nde balabaka soko kuti makako ko sokola ete parce que sokoli akoya ko mkolomso akoya ko manquer makako wana yo bongisi donc il est grand temps mutu wana ba changer ba tunyo likambo mais ce que ozano normal likambo en plus na lettre il fallait répondre non na lettre te sikoyo sénatrice Ngoya mutu akomona que non pourquoi répondre boye oui et koya ko sa ndenge mususu ndenge ni no docteur makuno obandi bilobela ibandeliti suka donc aza moyibi aza parmi les miyibi yango na kosenga na kosenga nani procureur lukuka na 4e rue to benga ngoka 4e rue to benga ka 4e rue sala likambo yango 4,5 bima marché wana déjà tala déjà modèle ba beau fils na ye beau fils ne to mona na télévision na te akosta na camarade mikonzi bona bobo pesa mbongo c'est sûr akamata pesi marché na beau fils ndenge wana est-ce que bo delo ka malonga beau fils ne mutu azu marché wana de gré à gré awa timi no kwa zako loba bona bo caméra azu courage kutake ko telema po yabika sali likambo te justice ne ça la problème akamati marché de gré à gré a pesi beau fils ne sikoyo mama na Monique mbongo wana normalement ndenge ba bongisi boye e ko zaka peut-être loko moko ya 1 million 3 millions 500 zawa abandi ko tomboka po yabike ba sambusi yango abitika kana monter likambo boye o likambo na ya saliza na montage parce que ngape na ko bambelo na place ya mama Ngoya ngaku tuko nanga na beti na mbata siko na telemi na parlement na lobi tambo mambo zokosa to kendeki na mbetu nanga to lala kingana yo nakoloba nini ngona nakoyi bisende ngona be oui mama Ngoya peut-être ngana bise yo papa yo ngano to bimagate opesa ngambongo te na kubambelo yo lobaka likambo pona mutu boyete akokanga munoko ni ngaye pona mo sambela ayi beke menga iko yambala moko parce que mutu aboya ko sakana nga 2 fois te na kozo ngai papa yo lingo yanga na yo pe nga na inviter tata lokola yo oboya ko ye pa nga yo il fallait bisete arabete bloka mamimi bien sûr donc on va pena mutu lokola yo ngana bengi so yo yate qui es-tu ozandani tala nengo zali maman Ngoya pardon il fallait za moninga na ngana la kisoma kama osala tata na ko sakana no boyete nebika sakana mo yeba ndeka ozongi selete vraiment en tout cas kasi to ko bebeka mambo Alexis Tambo mambo azali président en Sénat ba alta salaki oyo penza peuple congolais pe asepela ki na ngote mais mingi pe ba to ba ko sala analyse par rapport na yango pona ko lobaki mona mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apparemment azali vraiment respecté te to ebite Tambo mbalo ba ndenge na ye Jani Mabunda lo ba ndenge na ye okuna nani bourgmestre na biso akende ko nommer bato na gouverneur akende ko nommer ba bourgmestre to ka lisusu kuna ministre ya fonction publique akende susu ko nommer ba secrétaire généraux finalement et puis c'est ordonnance mo konza mo kalobaki depuis mon mambo etali nani j'ai Camille kuna ti lelo e ko sala mate finalement qu'est-ce qu'il y a bozela président na biso donc pour comprendre des techniques oyo sala ezamo passe pour ezelo ko moka sika ya bandi gouverner autrement ezandengo tozomona ti ayibokanga ya sali boy non oya ye na pete nyonso o nyonso sali mbeba ezala Janine Mabunda ezala tatoyo assassin oya tindaki baboma avion ezala ministre ya soki ya social ou bien ya faire ya abinga ngutani ya fonction publique ezala makambo oui ezala makambo nyonso bolobi wana bozela kaka tango nango ekokura kala mingi te na bato nyonso bakokanga na muto je frère moi azotambola de télé akotinda bato de télé à télé lokwa témoin de Jéhovah de maison à maison patient bazi soki bayiba wana ye
il faut bazoyer pour balakisa batuke ba blague wana esili na ba ministre de justice azo kotela ye donc bango nyonso wana nyonso ba kosala ko ako Fati ba ko kongola ngolo kwa mbongo likelemba a pousser yango boyi efandi siko moko na moko ekotandama to kotala to zalia boko zongela nga poto lo balikambo yo boko mona ndingi moko na moko akokende omonite ba roso soki ba roso bakangaki na est kuna bayena yi et comment ministre wana ya justice akomi kokotela ngo pona nini parce que mutu FCC mutu a perdre parce que na foner kuna afandi soki 15 ans ba obi na foner wana zani pour ba te bele ba comprendre te ce que ko sombe sens batelu essence voiture nyonso donc $1 mbongo na foner batu nyonso neto osombe essence wana donc depuis 20 ans na kati ya société na wana ba actionnaire soki banani bazana batu moko baza wana donc bako banga soki ba rosu wana soka bimisi makambo boko mona ka boîte à Pandore ndeko fungama to ba ndeboy bisika tambo mbazali donc ministre de la justice to osenga pardon parce que to lembi to moni pasi mingi na Congo to lingi Congo ebanda ko bonga bo sala teke bo zongi sabiso su na sima ti na ba 20 ans ndenge tango bozalaki to lingi siko muto sali likambuno ba ngwatio ba sambisio soko za innocent batikio soko sali likambo kangami patient wana to telenga na tebo ba ko ma ba lettre ministre ko ma lettre ke o yote to lingi ba bêtise wana te kaka les mêmes mamans makambo ya confinement oyo soki ba fungoli yango to ko yelo na bureau na yo pour se justifier tout le bon papa tika makambwana na makambwana to kolemba te o makamba maman une fois to sala katango élection le kaka na 2011 to kendaka ko fanda kuna na États-Unis les mamans alors tika makambwana papa makambo zolingo sala wana okoya ko regretter tika batu wana mbongo wana oka bokabola kango ndengi to yoki ba kimbuta oyo gouverneur aya sika 60 millions, moins 60 millions, 20 millions, balobi azwa ki kaka na l'heure à l'élection. Ndenge toyebi ke élection na bino mbongo bozwa na ba société bolia contre bino bosala contre bino bosomba ka bolata ka poto nyonso kuna banda ko etonda ni bino na ba mozito bino tune yebi kutinga otanga tu. Poto mo bana bozana banda ko ngana ko kolaksa oya kimbuta na Saint-Denis côté Sad oya salibo to lembi. Alors tikana ni ko mboka na biso meko décoller. Yango na lobi. Makamba ko kotaka na makamba justice to lingi yango te soko sakani on connaît la maison biso so to quitter lui allez monsieur attention pour soko sakani lobi to ko buka nyoso to ko buka tika makambo wana bato bakangi tika ba juger bango bali le kaliboso makambo oleka ba kombo ba komisa pour ko patient zaiba wana souvent on lobake mboka na biso soko zande ko mutu te makwanga mutu te semeka mutu te yana mutu te leka mutu te oza musalate patient soki zaiba wana botu ne soko zanani aza yana nani na mwasi nani botu na ba web sabino yaya na mwasi nani donc batie wana ndeko ne lokola za wana bifo ba protéger baza obédience ni faut ba protéger lokuta boleki caméra ne loko mokote ami telemisi penza akei kuna pour ba juger ye ce qui pas un innocent to komona ko bima wana mais ce ko bine ko maboyo non ministre je sais kota pourquoi côté la caméra te pour akima rabino za suna binote botika makambo wana barose basambisa ye batu nyonso bakangi basambisa bango po mboka na miso e décoller so koko tikala ka boto to tournoyer kaka en rond po tala lelo makama maladie sko ndenge bimeli biso pona nini pona musala nyonso bino bosala na bosala ke lokote banda kuna bino na poto ko so baba 15 16 18 maisons na mituna ka mikonzi na biso yo Mobutu bazona nous laissons te na bato deuxième république Mobutu banda ko nyonso telema bateka ba botola nyonso azaki nango siko bino tango bokenda kotia ba mbongo na bamboka wana bomi poser la question te ke tokoko sukela wapi vraiment na mituna en tout cas nebite soki toza maele mukuse soki tango komé no kanti ke kozala cesse soko wana non cesse soko kutu akendeki banda ko nyonso batekezala na Suisse ezala na Saint-Tropez ezala na côté Champs-Élysées wana tout ekende lelo yo bana bazali boy siko bino tango bozo sombango bakimbuta wana na Portugal na Saint-Denis wapi bango so bazumbongo mbango bakosomba kuna boko regretter les amours passés ko sala bonheur ya mindele en tout cas maman dans quatre le beti penza lisolo lingi penza lobi likambo ba humilier moi si maman na biso bijou ko kotika bongo te yango lobi penza lobela mais kasi so peut to epai mopanzi bato ba ko lobela pe mo lolenge o ba humiliaki moi si ani mo lantimi ndenge ba modelo bakangela ki na modelo ba vandisa ki modelo pe ba bane ko sambisa ye ezali penza modelo moko ya malunga te bato ebele pe bazali komi ima pona likambo na boni moni pe ko lobela sincèrement na mon image wana te mais soki bakangi mutu na mutu azosala ke bato bakufa wana yo za à côté na ye balobaka derrière un grand homme il y a une grande femme une grande dame mais toi la grande dame qu'est-ce que tu faisais qu'est-ce que tu fais pendant que
ton homme fait des bêtises comme ça. Tant que au kanga balingu tu bayeba te que au moins ça mondantie mais au moins ça nani ba ko mema bino ndenge wana tala mondantie baye ko yebaki mutuni eza bien te azana Lazare tant que benga ngo scène pepe ndezo ko mabia Lazare tant que to kola comme hôpital on zaki Lazare bazas ko na Lazare mais yo moi c'est ce ko zawana mobala zo sala boba te papa boyete o zo sala wana yango te mais yo fandi na songololo kuna batu bakufi na kimpese kuna na kisantu kuna batu bazokufa batona bakufi pamba. Moi, si on se bat quand on a qu'à mbeba, oui. Exact que moi, si mon bal a bomi si batou, bah y'a bon de maman pardon, téléma, non pas comme ça maman. Moi, si on va valoriser, moi, si on a mérité, mais na qu'à bêtise, moi, je pense pas. Hein. Donc, tu vas au côté là, le but qu'il faut, police a signé pardon, yo le but qu'il a nécessaire. Yo tala bien, bateau bazolo bandingo no so baza banani. Ceux qui ba uti wa baza l'obédience nini, au repère sanga raison. Que l'autre la ka bateau bazolo ba. Bateau na deux fois, na bi kambo balingité. Bateau na belé on a ba bi makambo balingité. Tala bango kaka bien baza la sincère. Tango tala bisika ba uti lo ba oyo ba vivra na de nuit. Bazara de jour te bateau de nuit. Yo moko yebika ni na lobo. To komo kinde na suka mama Dorcas lelo ba imboka balanzio penza o manuel penza malamu lelo na micro na biso kasi pona ko sukisa moi un mot de la fin par rapport à sujet na biso lelo ko kolobani na peuple congolais moso. Nina bana peuple congolais. Bo moni makambo zole kana Congo yango zo sala ke mboka na mso décolleté. Ba ko tia fachi ba bâton dans les roues. Muto kaka telema ki penza mi moni sikuna lobi fachi boyna boya yebite tout ça pour azana Sénat. Ba ngonyo so baki ko bomba na Sénat kuna miyibi tala miyibi soki Dorcas combien de miyibi azana Sénat wana biso to yebi bango soko bito bimisa sur ceux qui 120 bazara na Sénat wana ceux qui na biso 70 80 ba bana miyibi to bimisi yo to tie oboy to détailler makambuno yo bango so bako bomba na kuna pona immunité parlementaire mais le kuta nani président Jean-Pierre Bemba tant ba memaka ba to kakai azaka député sénateur je pense il était sénateur hein donc ne vous détrompez-vous. Pour ceux qui le bien y a les lots, tu le bito zong mi yibi nyon so mutu na mutu. C'est quoi bientôt tu retala o nyon so yibi to zo kamikolo kimbuta bonabo. Il faut aller kanana etumbelo, il faut allo babisika 60 millions ane kei mbongo ba pesa ke pona Congo na biso bonga. Ya lo bana kil elenge sakuna ke Congo ko bongate, ki chasse ko bongate. Ayi baki makambo po ya zako tia mbongo wapi. Donc bango nyon so to bimi, c'est la base c'est la mibali na kati kuna de vrais mi yibi. Donc bakamati ba nommer bango kuna tant ba nommer bango ba fani ba bi immunité o ba kanga biso temelo kuta banda kunyoso na obozo tonga nanu omoni bela banda ko etonani kuna na ko senga ba ko sala recherche ba e banda ko ya nani mbongo ozui wapi tango sikoyo banda ko ne ko bima na batwa na banda ko wana lokola la plupart est vide hein alors que batuna Congo ba ozanga mbongo baluka mama baluka sikoyo un peu bateau bano babandi misala la mango bien ozo futa bien baluki batu qualité à batu ba kende banda ko ne comme le HLM bati na prix moko abordable comme ça ba jeune fille na biso ko binobo bo su ba appartement ya ko fanda bo le ko ndenge na ngolé salami bango ba yibaki me batongeli biso ba sali bien kutoka batongi na Kinshasa so ba kinoko tonga na ba poto ndenge ba mususu so batandi batu wana ko so na ke ezala Paris Bruxelles États-Unis na ba Suisse na ko lakisa bino banda ko ya batu wana oya bango bakotonga kuna ona bakabeli mindele bayeba pourtant ba ozala soute ba impôt ya kofuta parce que ba bêtise bazo tonga bandako belé parce que l'état azako occupé bango te impunité impôt ezalité biso mama te osombinda kuna poto tous les jours ti mukolo yoko kufa ba no bazuni tous les ans kofuta mbongo okofuta impôt on ezako lokwa ndako note po ozofutela mais bango a ozotonga 10 immeubles au même moment ofuta ratan infronté yango bazwaka sengo wana mais tant ba kotela bango siko bandako ne koma bango HLM to tuna na Kinshasa et comme HLM ba komo tia batu loyer ceux qui babenga HLM da Bosani à loyer modéré HLM na Bosani non HLM na Bosani LM loyer habitation à loyer modéré to comme bango monikala a to zanga na ba onel fonds d'avance on ezaki to futi fonds ba tongeli ndako mais HLM ezakuna na poto bebo ya kitoko pe quartier nyonso ndako ezana mais l'état muto atongi ba kotala ba loi ba mbongo ya boyeza na bani belé mbongo mingi te ba kotisi kuna ndenge to kota na bandako wana to zupe ba service entretien to salisi pe ndenge to futaka biso kuna pona syndic ya appartement pour ba soko la rabino ba pangusela rabino entretien je pense que to sala ndenge wana mboka na mso transformer ba aider biso kaka ba booster biso po bana ba jeune biso bo sala misala boy boza na ba appartement ta na ba ville wana bo sala boza ka mosikate eloko ni ko empêcher bino bo fana mbongo na bino bo futaka ba appartement ba ti ba loyer moka muke e ko sala ndenge wana merci en tout cas ba miyibi nyonso ya Congo banda kunyoso botongi na sala ke émission moko na zaki na papa moko a souhaité civil papa monsieur Sam azoloba
bazanga na soso likoko pona ba miyibi alobi bango bazana groupe moko bako sala bako répertorier bandako nyonso ba immeuble nyonso bozomona wana ya nani voilà kutu alobi ke côté na Bosnie a expliqué ki na Gombe kuna immeuble moko ezotonga masoki ya 6 étages ya bébé moko ya 6 mois donc mwana ya muyibi déjà ou bien koko ya muyibi ba musukutu moi ça botina nuté ya na zemi basi bati immeuble na komba mwana wana mais makambo ne ko sila siko merci mingi po bolingi Congo bokonde otonga na ba mindele te botongi awa et comme banda kuna biso et puis il y a eu bando futa bino nini mais il faut bolakisa loko lelo nazo mwana réseaux sociaux lelo ya mokola lelo ba ko lakisa ndako ya babimbaye asa kufi père son âme akufi ndako na ma campagne bateki yango na $900,000 nani yango asombi yango ministre Ngokos mais auto comme ministre kaka sikoyo banduku wangu $900,000 s'il vous plaît na moni yango $900,000 donc bafutaka ba ministre yango biso to tonto comme ba ministre bafutaka ba ministre en combien $900,000 s'il vous plaît na Congo na mse zate ke wona kosomba ngo crédit ke na mafuta ndambo bode fisinga cash na ofuta susu ba o bafutaka ba commissionnaire donc cash $900,000 attends na ba ma campagne on a ba Gombe esi etondi boke no saka ba bulankati bandako bato à la recherche bandako bato bosombaka bozana pe na somo ya mbongo boyete bobanga rapena ni mikonza mboka kaka siko tolo ba makamba ba bien malaki enrichissement illicite kaka mbala moko no soma immeuble ndako kuna ya babimba ya kuna ministre pardon nani 4e rue les kamususu yango wana kubala tsara bambongo na bisika bazuto non c'est pas normal maman c'est normal té mboka mobimba et puis yekutu asombi moi bien pour ayo komaka ba parle masolo zara des millions na ebité mamususu po moni ayo komaso ko sombeloko ata lupango parce ba funda pepe Jean-Marc Kabundi pe funda des concessions so ya Jean-Marc Kabundi prio ko somba bakoko koma prix mususu sur papier mais au bino boyokani eza prix mususu po ba diminuer pour kende kuna soki na cadastre futa prix mususu à propos ya Jean-Marc Kabundi bonne question ba fundi pe ba bien enrichissement illicite o ya Jean-Marc Kabundi nazo bisa bino eza bato mitema mabe bato balingi yete toza awa eza pe kingabwa te est-ce que lupango nini na kingabwa awa ya dimension nango 28 soki sur 40 mètres carrés lupango nini kosomba ngo na 1,800,000 vous comprendre c'est des concessions aza na lupango ya kala asombi parti wana asangisa 1,800,000 ko nosomba terrain awa na kingabwa ya nini yango kingabwa ngo nini donc parce que comme on est Jean-Marc Kaboul parce que aza mutayi de pesa akoko somba lupango te azali premier vice-président du parlement mais quand même premier vice-président du parlement vous savez ce que ça signifie et puis ye azawana aza mutauti na bamboka wana akoko teka biloko nete moi sina akoko sala commerce te akoko sala donc 28 sur 40 1,800,000 non botika motema mabe wana nde baza animé na motema mabe ye soki Kabundi amoni clair amoni moi asangisi mbongo ne asombi lupango mabe ezali wapi donc akoko so basu lupango te donc aza IDPS bofanda ka ndengo ne comme lokola basango basalaka azana sapato moko na bilamba moko akola tango 10 fois mais bino bozo ebate ngata na zaina kimwenza tozanga na ba ma sœur ndenge wana mona ma sœur ilamba ona ka la taka nazaki na sœur musu je sais plus alors ma sœur na biso oui balobi non ezaka le même bilamba ezala basango ba ma sœur bakoko so mango wax moko 10 fois azakola ta blouse à bleu sœur d'esprit to suki Desmond na biso tanga kimwenza to tangaki akola ko samba maputa wana na libaya na za libaya bleu mundele na liputa tous les jours babi non basango ba sœur bazakana ba prêter soki serment wana soki ya pauvreté soki nini akola ta bino bokoyeba te akola ta même elamba lelo alati alongo lengo basokoli alati mususu kaka wana pona eza akat asala ba serment wana te non ouais Jean-Marc Kabundi eza lokuta mais asombi ndako ne bon ya Vital Kamerhe jugement salate Vital Kamerhe ndenga tozo ba 9 millions na ba semeki na ye ba boye ye moko akeko mitika tozila le 11 yo jugement ezali mais Kabundi afundi kutu bato babimisi ba papier wana mboka nini ko tambola boy yo dossier eza na cadastre bo bimisango pona ngai na mutu asenga ki babimisa mikanda wana na bato babimisi na monaki ministre Sakombi a convoqué ba archiviste misatu wana il faut ebima nani asenga ki bango babimisango e mutango soka bimisango il faut ba sambisa ye
Moutouane faut pas s'ambisser parce que on est association ya malfaiteur beaucoup de ça va dossier à Batou pour na ko sambisa Batou et ça honneur ya mutu bozo sambisa ndenge wana 1 million 800 bango bakanti loko na Congo 1 million 800 et comme loko pamba batino sonde basaka na rango vous devez du respect na Kabundu wana pour ceux qui UDPS ezala kana Batou mususu pendant ma campagne d'élection nyonso wana ne batekango ça je vous dis vrai ngana zali ali ya UDPS parti na UD Verco menako bana bino nzamba za malamu atindaki Tshisekedi wa Mulumba Mulankwasa B52 atika Kabund CG et comme Fatia comme président nde aya kotia président ai soki ezalaka Kabund te na UDPS ndelelo sango ndambu UDPS c'est kende sila na élection wana bato lokoso bazalaka wana balingaki bateka UDPS gloire à Dieu ezana il oui parce que UDPS pour na UDPS Kabund mwana na liboso baluba balobaka mwana buta mwena mulongu mwana wana ba bomela ye kaka bona kinga bato yebi ngo biso nyonso pendant que tozaki na réunion mokolo matinée ezalaki président Kabunda yaki na matinée wana afandi comme si de rien n'était si mateo ko kende na morgue mwana ndenge bazembi kakiye na ndenga kufi donc bato bazo sala makambo wana baza ba méchant il faut bosala la repentance il faut bongisa boyete bokoko bebisa parti UDPS te biso to kangama na UDPS ba lié depuis 91 nde tu as créé parti na biso UD Verco mais autorité morale disons créateur fondateur ya parti ongana zali UD Verco monsieur Ngoïlou Kango ya kufa il y a 7 mois ba zalaka na UDPS eza parti moko ya motuya eza idéologie eza makambo bozu zongo sikote ko sakana nango ko banda ko balancer boye na ba télé bozo tambola ça n'honore pas l'UDPS ça n'honore pas mémoire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba bisika zali ça n'honore pas bato bazolanda bino eza likambo moko ya lokumu UDPS parti ya lokumu o esali si bato ebele na mboka o esali ke lelo to koma boye le 24 avril Mobutu pleura pourquoi parce que alinga il fallait kaka asala makambo Tshisekedi alobaka après bitumba Tshisekedi Mobutu ya ko pleurer pour alobaka azako obligé à kotika bokoko respecter ta likambo wana te les logo tambola bo UDPS on dirait UDPS c'est comme le parti moko et to créer mais lelo non Pourquoi ce comme le non ba parti ba créer le lobo bozomona non pour na mbongo muyibi UDPS c'est bandi na passe combien de fois Fati na bande connait nyonso ba reléguer bango na ba village Kabila le père pas na village combien de fois bana na batamboli boy ceux qui le lobo bazana bomoyi bazako tu bana maele conscient et c'est grâce à Dieu gloire à Dieu parce que nzamba lingi bango sinon tu ne baza bana moko raté mais malgré ça tala le lobo ayo comme mokonzi bokoko fanda nanu te bozana likambu bobengani nanu bobité biso nyonso to kamatana nanu to kana te pa maman Marthe na maman Denise to fani si bango bota likambo ezali bo considère bozo de kana télévision wana eza ko honorer bino non eza ko sambisa bino bien bino boza ko leka bozo loba o mutu bozo finga nde azako buta plus bino boza ko loba bino bozo butise na escalier plus bozo loba bozo butise na escalier c'est une honte je pense que ce qui boyo kingai de grâce botika makambo bozo sala wana boluka cadre mususu bokutana bo solola bo silisa makambo wana c'est le président de l'UDPS le président quelqu'un de l'UDPS qui est président aujourd'hui quand vous faites ça est-ce que vous pensez que vous honorez Fati ou bien vous le dénigrez? C'est incroyable. Batu musuba le kana bamboka kokene ba télévision mususu ba télé 50 webi ke ezara na monde entier bollo ba makamandenge wana tant batu azotala bino ce monsieur il parle de l'UDPS tu sais que du bien Chibala ou bien Mobaki donc bazol nous poser question ba identifier parce que ba mais non un parti comme l'UDPS les gens ne peuvent pas passer pour parler ainsi voilà ndenge ezo sambu sabiso ezo sili sa valeur mais heureusement batu na bazo comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, qui es-tu? Et puis, moi, un mot par rapport à la pandémie. Ça fait que tu as dit que cache na biso, tu scroll ma boko, tu bateli penza, tu respecter les règles sanitaires. Mais moi, un mot par rapport à la maladie. Yango, tu crois que c'est le saté, sans que tu le balikambo, ya motu ya zo sala biso mikolo. Bon, moninga na zana cache neoyo. Tango nyonso nazana ngona kititi pona toloba na loba boyo kanga malamu na sengi na moto nyonso surtout na Congo parce que na ngati na maboko ya papaya bati babandi ko tiango oyo il faut kozipa zolo pona ko protéger batu bazali boso na yo batu bazana ndako na yo et puis pona ko éviter maladie omi protéger pe yo moko sokola maboko no tango nyonso sokola ba porte ya ndako ya frigo tout ça ni batela bien confinement obligé soko zana likamba ko sala te fanda na ndako ko bima te maladie ezali ya solo ezako boma yango na ko profiter
nasala condoléance na pasteur Didier Mbwata. Condoléance na famille Mbwata na Paris. Mosika nazali mais passe na motema oyebi ko tiki biso. Nayebi lisusu papa Nzuzi Ambongo mwana njili kuna na Paris otiki biso lisusu. Et puis bazali ebele botiki biso na maladie oyo ebele abatu na Kinshasa bazondi mateke maladie wana ezali menga nazolo bango na passe na motema parce que baninga ebele bandeko ebele bakei na maladie na Paris. Et puis nako pesa lisusu naza pe na moninga mususu Stéphane Jokol ye abiki na maladie yango azaka kuna na Paris adimaki na hôpital. Vraiment nzamba azali courage batu nyonso bomi bomba bomi batela maladie oyo COVID-19 ezali ya solo ezaya ko le bateke o lokuté ezali te toni to mona batu bazali. Et puis bozo mona ministre na biso ya économie Akasia azako leka a peur de bande komi balé na chauffeur donc maladie wana ezaya solo mais ye nzamba bateli que Dieu soit loué. Nzamba bénisse biso nyonso maman Kana papa Philippe na bakoko na bino que Dieu vous bénisse et kalamingité et j'embrasse mon mari ainsi que mes enfants kuna à Paris. À très bientôt. Et puis na bana nanga bazalia na ba petit fils mo balinganga et puis na couple Ngoy on c'est Nissi awana Kinshasa je vous aime et Gédéon na est kuna leki nanga motema paza kuna. En tout cas, que Dieu bénisse la famille Ngoyi, bénisse les Dimbouyi, Yarimi Mbouyi et vraiment Nzambazana Bisso. Merci en tout cas. Très bien, merci en tout cas. Ndenge Bozaki Belgon la Rolanda Bisso, toujours confiance depuis le début. Peto komi bongo à la fin. Merci vraiment Mingi. Topesi merci Mingi na Babi West Kabongo, balobi depuis Ngwanzukuna na Chine. En tout cas, merci Ndenge Zalaki toujours côté branché. Merci balobi maman moi aussi balobi yende maman pasteur mais identité na yo to ebi vraiment Zalaki bongo moi si ya motuya na kati en Pierre Bakuba Zalaki vraiment dans 16 ya monene mais toro solona e bakala mingi te poto extra Sabino nini ya komi lelo une grande dame na kati ya Bonzambe. Merci balobi pasteur yo na bombio vieux na biso ya kati balobi donc vieux azoko kamba biso kuna na kati ya parlement donc la parole du peuple yo zalana ya batama. Merci en tout cas tozaki vraiment la masolo. Merci ma consort Bobette TV en tout cas abonnez-vous pekuna bandeko balandi. Merci de poser toujours confiance na Corrector News TV. Merci de poser biso confiance na bino na beauté image le meilleur de Paris. Merci à tout tout balinganga rachula karamenga pe na linga bino mingi. Corrector News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Corrector News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.